BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Diddy Stone et les karmas de Koffi Olomide. Oui, cela dépend de moi. Waneza c'est longai. Yeah. Donc, tout ce que Koffi Olomide faisait dans le noir, aujourd'hui, cela est devenu public. Ma benyon so oya sala batu, bana batu. Batu, oyo bazala choqué. Et pas Koffi Olomide. Aujourd'hui, on le voit en Diddy Stone. Diddy Stone est devenu l'adversaire de son propre père. Oui. Vous savez, Koffi Olomide est le seul musicien oyo a solo la kanaba musicien et belete na Congo. Est-ce que boye biango? Na Félix Oazé quoi. Babanda o solo la te. Boye bike entre bango baloba ke bako yokana jour oyo nzambe na satana ba yokana. Et aujourd'hui tout le monde ba commis together. Mais auparavant ezaki somo. Boye bi na Weranson. Koffi baloba na raté. Na Jibempia na kolobate nyoka longo baso la raté. Soto bi total la likambo réputation. Est-ce que réputation a nyoka longo na Koffi Olomide zandenge moko? Non, nyoka longo oui. Asala musa na ye bien yembaka bien na banzembo na ye. Mais a garda toujours réputation oto yembela nyoka longo to yoka ke na mabe o ba Koffi bazana ngote. Vous savez, est-ce que bozo yebango? Il y a d'autres choses, hein. Tout se voit la facité. Oui. Il y a d'autres choses, faut le bara vérité. Parce que le karma existe. Papa Wemba Koufa. Aloba Koffi Olomide na matanga na eta. Boyebi yango très bien. Kin Kester. Nandenge ya Koufa. Batikolo sola na Koffi Olomide te. Batikala ko solo la te. Vous savez. Est-ce que boyebi yango? Boyebi keza bongo. Mes amours, bande konangai. Ba abonné à Bibiche Mbombo officiel. Tout mes campés qu'on réfléchir ensemble. Naïbi que vous êtes très intelligent. Vous êtes vraiment intelligent. Koffi Olomide a ça la studio d'enregistrement. Est-ce que ba musicien belé à Congo bayak? Oui, parce que ça studio et enregistrement. Est-ce que ba musicien belé bayak? Et ça par rapport à comportement à Koffi. Oui, mais combien de mabe au Koffi Olomide à Sala? À Sala Batou. Est-ce que vous avez pensé un jour que Fally Ipupa a comme adversaire à Koffi Olomide? Boyebi Koffi Ndazo Fally Ipupa. Et les loyo. Qu'est-ce qui fait à ce que Fally Ipupa a comme à niveau wana? Il y a un king Koffi Olomide, double king. Et là on y est ça là. Bandegonanga, mes amours. Omoni biloko mususu hein. To sala to eba lobby. Donc Koffi Olomide, donc moi je peux dire Diddy Stone aza alia en miniature. Donc alia a s'incarner dans nzoto ya Diddy Stone. Donc a payer azo futi sa Koffi o asalaye. Bandeko, mokilo eza mukie. Mokilo eza mukie. Nanya yebara ke Fally Ipupa. Lelo oyo comme adversaire Koffi Olomide. Personne. Personne ne savait. Diddy Stone to moni poste oyo. Poste nga na zotanga oyo. To tanga ngo together na bino bandeko. Oui, Diddy Stone. Eza na mutu moko à répondre Diddy Stone albi que non. À trahir papa naye. Et voilà la réponse de Diddy Stone. Et lui, il ne m'a pas trahi lorsqu'il payait de chroniqueurs pour qu'on nous insulte, ma mère et moi. C'est quoi? C'était quoi plutôt? Est-ce que bon niveau likambo? Donc ça se voit que Diddy Stone, jusqu'aujourd'hui, solo lakana papa n'a été. Et il confirme que papa naye abandai ko foot ba chroniqueur mbongo ba foot ba finga bango. Est-ce que cela est vrai? Ce qui moana
akomiti na niveau ya kozala na parent na ye, kozala adversaire à parent na ye, ko exposer vie na bango ya famille na ba réseaux sociaux. Vous savez, ezanine, eza mabe o kofi asala batu, to matato kita to se voilà la face te. To komisara batu mo sans touté. Tout se paye ici-bas. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez commenter, vous liker. Kofi Azam sans touté, oui, il chante bien. Azal légende Yambo Kanabiso. Azal la carrière Moulaï, il a fait beaucoup de choses dans notre pays où on n'en disconvient pas. Mais aujourd'hui, moi na yemoko, moi na oya bota, son propre sang, les leur commis adversaire na ye. Tolandaka émission ya Koffi Olomide aloba pour na bateau banda kofinga papa na ye, banda kofinga plutôt mwana na ye, akalma situation. Akalma situation. Aloba que botika kofinga Diddy Stone, elle est mon sang, c'est ma fille, je l'aime beaucoup. Mais ce qui te quand on a kati, toyeba qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Eza makambo mususu to kangami noko. La fois passée, j'avais dit dans une émission, dans mon émission passée, il y a un sujet oyokaka. Nabi soki alia alobi aleka na télévision pour expliquer ce qui s'est passé dans son mariage, pourquoi aboya libala na Koffi ba te belé ba ofongola munoko. Il y a d'autres personnes ba olingato so la Koffi ba kosolisa Koffi Olomide te. Oui. Olingato so la Koffi ba kolingata kosolisa yete. Est-ce que vous savez ba série Moroboé Koffi atinda ba maître na ba beta Mark Tabou ba beta kaye malgré ba bongisa na bango mais eloko wana boyebi esalama mambo esalama. Donc il y a plein de choses autour de notangi la mabunga ya Koffi Olomide tete. Toko tangile mabunga te mais oyo azofuta oyo tala mwana na ye eza bato mususu te mwana na ye moko tellement est-ce que likambo Diddy Stone na lobby eza grave eza somo eza mama na matière eza somo eloko ya sali eza la raté mais à comité na niveau sala bopoani na Bible baloba l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Tomonyango lelo bandeko mes amours bandeko nangai likamboyo eza Koffi fois obalobaka il faut se repentir. Tout le monde a combien de musiciens, combien de danseuses oyo baleka balobi Koffi a commis ça bango basi na ye. Combien nde abande ko bimana na ba danseuse ebele combien tout ça la semblante tout ça langote nyonso wana bato ebele ba ole na komba Koffi Olomide siko le to commissaire mon centre oui aza free azo vivre vie na ye il est free ya ça eloko ya lingi mais il va le payer. Combien de musiciens au Koffi Olomide a solisaka? Ba musiciens nyonso oyo babime pa Koffi Olomide oyo ba yemba qui évolue mieux par rapport à Fally? Qui? Fally Ipupa lelo yende mutu azo relever défi. Mais ba o nyonso ba leka baza wapi? Ba Lola Mwana, ba Soleil Wanga, ba Modogo Botekol, ba Sam Chintu, qui ça ba Gibson bazebele baza wapi? Pourquoi ba évoluer à tende to mona quand même et pas ouer en son to moni Ferrigola to moni Fabregas to moni ba déplique quand même bazo bunda to moni en tout cas bazo bunda bazebele quand même ya bazebele quand même bon c'est battre ba kabosé toujours mona ba Lacoste quand même bazo bunda mais pas Koffi Olomide ba musicien na baza wapi? Basala bango nini bandeko yango Diddy Stone oui bato ebele ba condamné que Diddy Stone moi na mabe pourquoi tu es comme ça non
L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Lelo ota Diddy Stone. Lelo oyo. Lelo yo. Bandeko. Bandeko. Ça fait très mal. Franchement, je vous dis. Et ça la passe, oui, comme moi, a commis polémique na papa na ye. Papa a bomaka moto comme père a moto. Mais, eza soni. Eza soni, non, il y a un éducation. Quelque part, Toroloba. Éducation, ils ont raté. Oui. Éducation, ils ont raté. Parce qu'une fille, une bonne fille, qui a une bonne éducation, jamais à cause de la bras de fer na papa na neva. Diddy Stone a na rage. Didi aza na rage. Ya maman na ye. Comment est-ce que papa a humilié maman na ye? Tout se paye ici-bas. Karma o existe. Makamo to sala lelo to futango. On va le payer. To futango bandeko. Et en air to sala makambu lelo. To yeba ke lobby et ko exister. Et ozonge la biso. Diddy Stone dans la émission na ye. Aloba. Moi je grandis avec ma mère. Mon père n'était pas présent. En tout cas, il n'était pas présent. Tout ce que je faisais, ma mère, c'est mon héroïne. Elle était là, présente. Tout ce que je faisais, elle m'encourageait. Elle faisait de trucs. Donc, Azaki toujours près naïe. Mon papa n'était pas présent parce qu'il voyageait tout le temps et tout. Et puis, quand français a banané belé. C'est quoi le quoi boy? Nani oyo linga que maman naïe azala humilié. Na ba façon oyo. Oui, tout le monde a scindi les cœurs. Mikolo dans ma vidéo eza emate kita ezonga kende boy ezonga. Ce qu'on a on se là. Tout mi chapé na place à Diddy Stone, oui, on va la condamner. Pourquoi ça la papa na yo boye? Pourquoi boye ba jeton boye? Tout le monde a emi nzembo fali. Pour moi nango azala azala sora fandi boye. Afandi dans calme après quelques temps à bois qui bord, à bois qui matière. Oui, ça peut être dire belanga na sima matière wa, neza bongote. Oui, c'est ça. Nanyangwa kolinga maman na ye ba humilier moi si mususu ye abana ko dondo na papa na ye ba vidéo au sindia zo seleza akangi liboko ya Kofi balali na mbeto a publier. A boakeli ali a jeton. Siko Diddy Stone a réagir ndeni. To matato kita ali a botola libala batu. Akuta Kofi na mwasi déjà. Maman a roki na ba minu. Ya botoli. Yepe sinda ye ko botola ye. C'est le karma. Sindi pinda botoli. Yepe ba ko botola ye un jour. En fout tango eloko azo sala, c'est ça, eza bongo ekende bongo. Vie eza bongo. Et il y a d'autres choses to ça na vie so monto sali o mabe, koyoka no pasi makasité en fout tango un jour d'une manière ou d'une autre. Ata ye au fout tango te banane ba au fout tango. La vie c'est ça. La loi de la nature c'est ça. Au fout tango. Au lingo lingate, tu dois le payer. Donc c'est ça. Donc Diddy Stone t'ont condamné à ça la mabe, mais boyebi il a subirté. Diddy Stone a un star. C'est une star. Partout dans le monde, yebi mon nana okota partout. Et les lots sont comme on a que non azana maman naye a outi divorce, a outi ko divorcé récemment. Et puis tout le monde a papa naye star pe, azo se figurer dans les réseaux sociaux. Na moi si mon sousou et comme il balali na mbetu bakangi photo. Bazo sala bani ba opesa na babis bakangi photo. Quelque part et ça humiliation, oui. Son papa a ça la vie naie, il fait sa vie, il est free de faire sa vie, oui. C'est une bonne chose, a ça la vie naie, mais quelque part c'est l'humiliation. Asa humilié comme une star. Bandeko, ça fait très mal, moi je vous dis. Ça fait très mal. Kofi asala mabe belé. Kofi asala mabe belé. Bobi ke na papa wemba, ba tikala kolobana te. Na ndenge papa wemba kuti na sema belé, vous savez. Et loro ba welela so ba wela nini, vous savez. Ba tikalo lobana te. Nyonso wana. Kini kester kuti kolobate. Combien de musiciens ba solana Kofi te JB mpia na kuti kolobate. Ba weranson na ebite so ba solo la lisusu. Yo mutu moko solo na batute to mona ba weranson bango wana ba malgré ba polémique na bango na ba JB piana to mona bango wana na fête ya mwana ya JB to mona bango wana wenge 4x4 ba ya wana ba beta concert to mona bango quand même together malgré ba polémique et salama mais Kofi Olomide
à part ba featuring azosa na bano mikolo bano mike babimi asala le suna nani ya beba na kana mutu nyonso eza karma il y a d'autres choses hein eza ba biloko muso ba parents na biso basala ba koko basala biso tozo futango deza lokwa bango ba liemanga biso nde toyoka ngai c'est ça bandeko c'est ça la vie c'est ça yango mabe to sala mabe te to sala ka mabe na mokilo te parce que le mal au futango toi tu le fais aujourd'hui mais lobby soko futiango te ce sont tes enfants qui vont payer Didi sont condamné éducation à zuité parce que obi ke bano ba kola pe na poto bazana ba éducation na bango moko hein ya bango moko mais lelo aujourd'hui lelo yo toza wapi est-ce que Kofi a fier na mwana na ye oui a fier na ye quelque part parce que aza star lelo aza mannequin a tambola na tapis rouge et tout mais tala ce que lo azo sa a postango Tomoni azo soutenir Fally et pourtant nous on connaît que Fally Poupa aza actuellement aza adversaire à Koffi Olomide mais pourquoi sa propre fille au lieu de soutenir son père il azo soutenir adversaire à papa nae mandeko ça fait mal ça fait très mal yango mabe oto sala to yebake biso ata le oto zate bana biso ba futango to sala mabete. Combien de personnes balela na Koffi Olomide bababia o balela babia zana nzembo mo ba asala vocal mais na clip apparaîtra te babia longwa kuna lela na komba Koffi Olomide et na ndenga kena ngola wana na susika yo kende poto babia combien ba fina babia yo ba maniki na mo ba krakaka wana ba na raison il y a des choses au manikel ba so na bina loba awa e baby sa makambu vieux na makambu matière ana makambu so ka lobi ayo baby sa makambu talaka betika bor moro moni manikel na prison hein bakangaki ye eloko betaki ya Cindy bakangaki ye tala Cindy ne sa ke vertige so ka lobi abimisa elle a des choses maman na bo mona ya robimisa manikel wana oui to condamné Didi Stone a ça la mabe mais ça karma to matoto kita ngana meki un peu ko fanda ko réfléchir na bien mais comment moi no côté le la papa ne makasi bo oui ils a divorce ils a première fois té mon toi divorcé mais ouais comme Didi Stone a comme on ça la brade de faire na papa na ye a comment répondre papa na ye que papa zo tinda batu ba finga ye na maman na ye est-ce que c'est vrai papa na yo oya bota yo atinda batu ba finga yo. Et c'est un solo. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi, Bandeko? Pourquoi? Et moi, je félicite Jibin Piana. En tout cas, on a félicité Jibin Piana parce que à Kolisaba, une éducation est bien. Franchement, je te dis. Tout le monde a un go. Badayana, Badalida, Awa, Badaïda, ce qui Badayana. Tout le monde a un go. Jibin Piana. Papa la bango a qui problème na maman na bango pour ma divorce. Est-ce que bana to mona bango ko na ba réseaux sociaux? Ba ya ko koma makamo di distance a koma na bana Fally. To mona bango te. To mona to tika lo mona bango te. Et c'est éducation maman bango a pesi bango. To mona na mariage maman na bango ba kenda. Baza en tout cas ba sola très bien na papa na bango na mobile ya papa na bango ba sola bien. Bandeko, ça fait mal. Didi son azamutu. Tellement elle est trop attachée avec sa maman. On lingate maman. Et l'oko peut révéler ma camoisa parce que Cindy a boit que les mamans n'a pas un jeton. Cindy to matato kita. Mais faut qu'on ait une émission moussou na c'est la Cindy. Non, ça c'est une émission moussou pour la Cindy. Parce que a trop chuté. Il faut lancer une émission moussou. Mais Cindy, oui, que non, Cindy a sali vidéo parce que elle en est de trop, fingi est trop, tumboli est trop, yango azu a sali. Na moni ku na TikTok ne a longoli ku vidéo wana. Oya chaki ya kanga ki no ba commentaire et puis elle ko longolango.
okoboma ngai pamba libalo na yo nga moto na luka mobali na yo nga moto na lukaki ete yo moko ofungolaki porte mama mama mobali no alukaki mobali na yo alukaki nga te oui wana nzembo sindi ati nzembo akarama pa achango oui mobali na yo ayako luka ye mais siko ere mobali ya moto ayako luka ye yo ebite ka mobali ya moto sindi ayebaki te ke non alia aza mwasi ya Koffi officiellement ayebaki te mais ere ya ndimaki wana abotolaki pe mobali ya bato pourquoi aboyaki te okomo bakela ba jeto yo baki star ango baki star ango mona ki star ka ya ki congolaise na kati donc star ka ya ki congolais na kati ali ato matato kita malgré tout ce qu'elle a vécu chez Koffi Olomide tout ce que le monde a une émission moko te à répondre nga personnellement na tikala koyoka mungongo ya ali te ni na télévision na tikala koyoka te mais Cindy azo mata même na ba live na ba TikTok pour na ko répondre ko défendre Koffi Olomide donc yo komi porte-parole ya mobali na yo donc okomi porte-parole ya mobali na yo non mais moi c'est libalande respecte-toi oui tobo yango te Koffi azo se sentir à l'aise na Cindy les cœurs. Oui, azam moi si na ya business. Ceux qui zaki moi c'est destiné on zamba tchaki que non asili sa mi colonne na se ya mokili awa na Cindy les cœurs. Oui, wana ton dimango te eza makambo nzambe. Destin eza makambo nzambe. Nzambe nda bi destiné na biso. Mais ceux qui to comme mona que non o l'équipe o baki jeton. Yo ki star ngo, bo bebi sa ki star ngo et qui tisi yo Cindy. Bon même ça n'a pas crédibilité na bino likola ki congolaise. Ki star ngo ba kochara bino te. Il faut qu'on zarana ba star. O zarana ba coach na ba manager o ba coacher bino te koloba boité. Mais tellement bino mo boza ba manager, bino mo ba secrétaire, bino mo ba nyonso wana boza bino moko. Parce que Cindy normalement une star avant de publier loco, il faut consulter dans bureau na yo. On monte logo na TikTok, t'es na star. So na tche logo oyo et créer logo nini. Ba conséquence nango eza nini. Ba retomber nango et eza ndenge nini. Mais tellement biso ba star na biso ba Congo qui star on ya fuati eza yo moko. To mona ki dernièrement makambo a Koffi Olomide awa na manike et makambo ya Cindy na makambo ya Cindy na manike na fali to mona ki ba posta ki yango na page ya fali pupa et na page ya Koffi Olomide pardon page munene boy ya star Koffi Olomide mais ba ozo makambo Cindy a lobby makambo te nga na lala na Cindy te excusez-moi les termes nga na lala na fali pupa te une grande star comme Koffi Olomide mais tellement ça moi sinaye azu a posta ngo na page naye c'est la honte ça soni mais tellement ba manager bazate bureau a Koffi Olomide zate dans ba salra soka fandika boy na téléphone a republier eloko oya lingi c'est parce que bolingi boza contrôler te yango zo mona ba retour ezozonga. C'est parce que vous n'êtes pas contrôlé. C'est parce que vous n'êtes pas contrôlé. Ceux qui vous ont contrôlé, il y a d'autres choses. Oh, et les catins. Et ça, et les catins. En tout cas, c'est la honte. Franchement, on a eu Sabino. Et ça, honte, et ça, Sony. Diddy Stone, ça, Koffi en miniature. Ma papa bango ça ne moi na comment ça lango donc à cause ça sous plus que papa na bango au moins bilo réunion so Koffi à sala Diddy Stone des incarnations ya Diddy Stone ou sala bon moi na boye azana makambo or sala pe makambo oui qui star ils lango bien mais à refléter ka papa nae bande donc je suis pratiquement à la fin si vous avez aimé ma réflexion
En tout cas, laissez vos likes, vos commentaires et que ça la biso bien, toi avancer. Je vous aime bien, je vous adore. C'était là la vôtre Bibi Chombombo Plasma. Vous informer, c'est mon souci majeur. Et ça m'a dit les gars, bah star na biso anytime ba news exacto koya parce que aux actualités. Toyaka toujours ce qui actualité zali ne toyaka. Tout sur la route together na bino. Na lingi bino a trop beau s'abonner massivement et puis beau partager la vidéo. Merci beaucoup et bye.